Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Fale Ipupa na mwasi na ye Queen Mada Nana Ketchup na système moko kaka ya bien système à mariage bandeko makambo eza makambo somo. Salut cher Boutio, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutio, cher abonné et chère connaissance, yalelo vraiment na memeli bino yemoko Fally Ipupa na yemoko number one. Nana Ketchup, mwasi na ye, femme légitime toujours. C'est connu vraiment de tout le monde que non. Nana Ketchup, yende azalaka mama yandako. Queen Mada, yango yemoko kutu Fally Ipupa ayembaka ye Queen Mada. Mwasi ya libala, femme légitime surtout ya Fally Ipupa. Tolinga te yende mama na bango na système moko kaka ya bien makasi bandeko nini ezoleka ebele ya bato bakoloba Étoiline yango koti siko na ba makambo ya musique somo to mesana mingi na bato ya maboke mais soki pe mwa makambo na kote mosusu eza il faut to kende to zui pe to ko informer bino kandenge zalaka biso toza awa pona ko salela bino banalize kitoko pona ko yape ko informaka bino na ndenge moko ya bien wana penza ezalaka nde misala na biso yango soki to yoki mwa likambo quelque soit bato ya maboke quelque soit o bato o bayembaka ba miziki bandeko to koya nango to beti penza lisolo na ndenge moko kaka ya bien makasi. Bawario nyonso obo olanda biso na sengi na bino na système bien bawario na lobi bien bawario nyonso oba olanda biso. En tout cas bozwa bakiti na bino bovanda. Botia mwa mai pembeni, botia mwa jus pembeni, botia mwa sucre na bino pembeni. Botia mwa pe biloko akolia kandenge zalaka. Kote mosusu bozoliaka, kote mosusu bozomelaka, kote mosusu pe bozolandaka oyo ya bino ya chaque jour Étoiline Inès TV. Bandeko botie la biso pe ba j'aime. Na système moko kaka ya bien makasi. Bosale la biso pe partage la vidéo oyo comme ça etambola mokili mobimba. Toza na posa ya vidéo oyo etambola. Trop c'est trop bandeko. Trop c'est trop. Communauté na biso ezalaka nini? Biso tozangaka makambo kosala te. Communauté na biso la famille ezalaka au juste nini? Communauté na biso yango emonaka kaka mabe o baninga basalaka ya bango bamonaka ngo te. Bandeko biso nyonso totaki kolanda mariage oyo Fally Ipupa na famille na ye bakendaki ezalaki mariage ya nièce na ye bakendaki kuna bandeko mariage nyonso elekaki bien nzoka bandeko na sima kandenge zalaka era kokangisa ba photo Nana Ketchup alobi te c'est le moment nga pena zwa photo na mobali nanga papa ya bana nanga mobali oyo abimisa mbongo po abalanga mobali oyo ahonoranga mobali oyo asalaki que non kombo nanga échanger lelo pe Nana Ketchup aye kozwa kombo ya Fally. Bandeko bakangaka selfie il faut komona mbala moko toye kotala kandenge zalaka bakroni mama na bakroni fate bazangisaka makambo te bandeko baye balobi que non ndenge za boye soki botali photo moni photo o na tie liboso bandeko o penza ya liboso ya Fally Ipupa na mwasi na ye Nana Ketchup muto bando kanga photo wana bandeko
To mona kaka na ba émission mosusu to mona ka ba vidéo komi ko tambola na ba TikTok que non boko sentir penza que non na photo oyo Fally Ipupa azola ki sa bolingo na Nana Ketchup te. Donc komona ke non motema Fally eza wana te. Eza na place oyo Nana Ketchup aza te. Donc motema na ye eza musika. Makanisi na ye kutu koloba te. Bandeko totalaka bien to totalaka na biso bien te to ezalaka kaka parce que batu o nalingaka bango te to peut-être parce que nazalaka mutu ya nazalaka wario te nazalaka golwa te nazalaka soki nani te yango bokoya kaka bolukaka mwa problème moko place problème eza te to tiaka problème ata bino moko. En tout cas na loba nanu nga nazalaka mutu ba parti prité nazalaka mutu ba parti prité nazalaka mutu te ke non nga naza wario nga naza golwa nga nazwa boy te nga naza mwana nzambe. Donc mwana nzambe place nyonso atambolaka na bolingo. Soki na moni mabe bandeko kandenge boyebi eza musala na biso tokoya tolobi. Bandeko Fally Ipupa na Nana Ketchup baza batu o mibale balinganaka mingi encore mingi makasi. Toyebi ke na mabala nyonso na bolingo nyonso ezalaka ke no mabala ata batu bazalaka na kikopinage koswana ezangaka te manununu ezangaka te ezalaka kaka c'est tout à fait et encore normal. Donc ezalaka bongo ba mabala nyonso ba o nyonso basi babala soki otuni bakoyebisa yo ke no toswanaka. Peut-être moi mobimeko ki koleka boete moi koswana peut-être il y a 5 minutes kaka bobebani moi mukie puis bozoni normal. C'est tout à fait normal. Bon kolobaki na photo oyo keno Fally Ipupa azalaki te makanisi na ye ezalaki te motema na ye ezalaki kutu te. C'est comme si Nana Ketchup ende mutozo forcer bolingo. Jamais. Fally Ipupa azalaki kuna présent. Motema na ye to makanisi na ye ezalaki pe présent na place wana. Ezalaki nango présent donc azalaki kuna bandeko. Fally Ipupa azalaki kuna. Fally Ipupa alela mwasi na ye. Et puis une chose aussi à savoir bandeko. Nana Ketchup azalaka mwasi moko ya charisme makasi. Mwasi moko ya kara pas possible. Yango ebele batu balobaka na basi mosusu. Surtout ya ba star na biso ke non surtout ceux qui baza ba komi na mwa biloba loba omona batindaka bango ke non pourquoi bolandi Nana Ketchup te. Nana Ketchup eski bosi bomona ye na ba réseaux sociaux ke non yango makambo ebimaki na nini Nana Ketchup ayaki ko répondre jamais. Bosi boyoka voix ya Nana Ketchup boyoka yango te ebele abatu balingaka kutu bayoka ngo bayoka yango te. Apesaka batu tante wana peze ezalaka ye ezalaka nde nature na ye moyen pe to changer yango ezalaka te mais nature wana pe ezalaka kitoko makasi. Ebele ya batu bafinga Nana Ketchup bafinga e pas possible mais jamais aya ko répondre. Donc mona ta photo wana azwaki ezaka kozwa asepelisaka batu wana penza azwaki na ye photo wana ka pona ko sepelisa batu. Eza te ki azwaki penza photo wana pour que peut-être ka poster yango ye moko te. Ka pona ko sepelisa batu. Mwasi na mobali bango nyonso bazalaka charisme nde charisme. Mona ta ba photo nyonso bakangisaka. Charisme moko pas possible. Baza batu moko bayebana mingi. Et puis baza batu moko bazo tambola together. Donc omoni bato soki bo umeli mwasi na mobali ebela bato bayaka neti ba jumeau donc makambo nyonso bokomi kosala ya ndenge soki peut-être mobali azaki na mwa comportement wana ya koseka pamba akuta na mwasi moko aza sérieux ya makasi omona pe mobali akomi kokota pe na comportement ya mwasi jusqu'à ce que mobali boyebaki ke non mobali asekaka mobali pe akomi charisme donc ezala bongo couple na bango bakomi neti ba jumeau na jumelle bakomi bongo donc baosala makambo na bango nyonso ensemble mwasi na mobali bango nyonso baotambolaka together bakomi na bango bongo et ce qui est bien. Eloko moko kwa encourager mingi makasi. Yango jour mosusu nalandaki mwa émission moko
ya star na biso Fally Ipupa batuna kiye pourquoi place nyonso okendaka na mwasi na yo te. En tout cas nalingaki réponse à Fally Ipupa alobi ki aza mwasi nanga nalingaka ko exposer mwasi nanga te. Déjà mobali soki a répondre bongo azo respecter mwasi na ye. Mwasi okoki komema ye place nyonso te. Mwasi eza na bisika mosusu oyo neti ba feti boy, c'est tout à fait normal. Nalandaki ba émission bandeko na biso balobaki ke non yango Fally Ipupa place nyonso akendaka amemaka Nana Ketchup te. Nana Ketchup atikali ka muto ba feti. C'est tout à fait normal. Fally Ipupa doit protéger sa femme. Mwasi o balingaka aza neti or. Okoki kotambola na ye place nyonso te. Oyebi ke non nazokende eza pona musala. Ya za mwasi nanga ndako, il faut vérifier ka biloko mosusu na ndako, c'est comme ça. Et puis boko changer te, ezalaka nango bongo. Donc couple na couple tambola kana ndenge na bango. Bakoki jamais ko changer te que non parce que bino bolobi qu'il faut ba changer bango pe ba ya ko changer te, ba ko changer na bango te. Donc ba yebi le pourquoi mwasi alinga ko kende na mobile na yete ba yebi, bango moko ba yebi. Et puis ezalaka nango bien. Moi si c'est bien atikala na ndako ke azalaka sima mobali chaque jour. Moi makambo ya muke ko bima ke non moi sinde alobaki. Mwana réputation muto kiti. Yango communauté na biso lelo ba respectaka Nana Ketchup parce que yé déjà de nature dès le départ déjà assez respectaka. Kande na lobaka ba makambo mususu ya buzoba okokuta Nana Ketchup te, okokuta ete. Parce qu'à mi pesa ka respect pas possible. Aza mwasi moko charisme. Boya bo finga, bo loba mabe, bo mata bo kita. Akoya jamais ko répondre binoté. Alandaka. Bama émission nyonso ebele batu basala ka bandeko. Ezate ka alandaka te hein. Mwana batu alandaka ngo mais éducation oya zwa. Ba parents oyo balakisa ye que non mwana azalaka boye mwasi alibala azalaka boye. Yango ti lelo azo utiliser yango. Une femme sage, une femme aussi mature. Soki muto aza mature to lobango, Nana Ketchup jamais au mona aya ko répondre ba donner to mona ba mosusu. Na boy nanga ko mentionner ba kombo ngana zalaka awa pona kotia trouble te. Na boy nanga ko mentionner ba kombo. To yebi ba mosusu bazalaka soki kaka ba toucher kombo na bango mbala moko. Il faut bakota na ba réseaux sociaux, bango pe ba bando répondre. Mais ce n'est pas le cas avec la femme légitime surtout de Fally Ipupa. Ye a se respectaka. Ayebi ke non, je suis Queen Mada. Ngande mama na bango. Donc mutu déjà soki ayebi place na ye, mutu déjà soki ayebi valeur na ye. Donc azala na ye posé. Azala kana ye à l'aise. Ayebi ke non nazana temps wana te ya ko welela soki nini to welela soki nazana tawana te. Ngande mama na bango. Donc c'est comme ça. Moi si mo kitoko, moi si mo ko forme a beauté li vraiment Fally Ipupa bana mo ko kitoko wapi. Donc ezalaka bongo wana émission na biso toko misaka pe bato soki mutu azamu kitoko il faut to lobake azana ye kitoko makasi. Chers boutou, chers abonnés et chers connaissances, yamuke kaka na ya kito partager na bino kandenge makambo zo tambola na ba réseaux sociaux. Bye bye la famille et à la prochaine.